Solo ndeko Alexis Kalunga toyembi yo na studio na biso pokwa ya lelo kosepela koyoka osala na biso commentaire ya baactualité epe ndenge nini periode oyo ya phase oyo ekoti ya processus électoral oyo ya campagne ndenge nini elekeli mingi tolingaki ne tokomi na poso ya suka tosala ngo na mwa moke na ndenge comparatif soki totali bacandidat oyo papa Etienne Tshisekedi Joseph Kabila oyo akobima président na bango oyo akotika poste na ye mpe atie candidature soki totali Vital Kamerhe totali Kengo Wadondo epe toye kotala basusu batikali po tokai lokola Oscar Kashala na basusu wana batikali penza koyokana te nde na cadre wana nde tolingaki tosala mwa approche moko comparatif na mokuse mpo na bato mingi mpe na ntango bakomona kaka bafoto baimage bacommentaire bajournaliste mingi oyo bakosala ke bakoloba kaka kote oyo bayambi ye full esali boye kote oyo bayambi ye full esali boye kasi contenu mpe bamessage ntango par exemple toyebisaki bato ke Joseph Kabila asali 10 ans bilan na ye fois ça ya 10 ans bato bazoloba kaka 5 ans na ye oyo depuis basalaki baélection na bango ya 2006 et pourtant ntango ye moko akei na Mbujimai abandi korapele bango bapromesse na ye ya depuis 2001 Alexis Kalunga Bilopeza Mboka. Merci beaucoup Monsieur Yesu pour l'invitation d'abord au bengi sopoto ya koloba makambo mboka ndenge uti koloba awa toza na ligne droite vers les élections élection oyo peuple à s'investir beaucoup à la surprise générale mutu moko te akanisaki que année oyo peuple congolais akoki kotelema de l'intérieur comme de l'extérieur pour na ko imposer changement na mboka wana to souffrir mingi plus de 50 ans d'angoisse et de gâchis alors peuple siko a telemi à lobby il faut qu'on paie sa orientation mususu na vie na ye donc ndenge na lobaka chaque fois destin à peuple congolais eza na maboko na ye cette fois-ci peuple a ko s'imposer bon na ndenge bouti koloba awa ba ndeko ba candidat président de la république bazakuna ba mususu bazoyo kanate ba mususu bon soki balali soki ndenge nini toyebi te mais il faut qu'on retenir tout simplement que na mboka wana ba opportuniste nde baleki ebele ba aventurier pe baza trop ba mususu bazokanisa ke Congo ekomi une sorte ya loterie pour na bango il faut baya ko tenter ba meka ceux qui epesi bien aller s'enrichir toujours sur le dos du peuple qui souffre yango moni na Congo na moya lelo totikali kaka na leader national azaka ka moko ndenge bazosala ba campagne boye leader national azaka ka moko monsieur Etienne Tshisekedi ye wana ndenge ozomona asala déplacement te na ba province mais mobilisation ezaka ka makasi ba mususu baza ba leader provinciaux on ne refuse pas bon bango pe bazo apporter un plus na ba oyo batie maboko na côté ya Tshisekedi oyo peuple dans la grande majorité azo se mobiliser donc elingi koloba ke ligne droite oyo toza nango tozo kende jusqu'à ce que peuple a ko s'imposer mikakatano eza ebele eyebani na mutu nyonso ba intimidation il y a toutes sortes et puis ba tricherie nyonso ezobima polele mais nous espérons que peuple congolais oyasi a telemi de l'intérieur comme de l'extérieur ndenge na uta kolobango awa peuple sera en mesure ya ko sécuriser ba élection ko surveiller yango jusqu'à la victoire finale le 28 oyo c'est-à-dire nga na zomona ndenge peuple congolais se mobilisaki
par rapport à l'élection tout à fait symbolique à Barack Obama, le peuple n'a pas dormi à travers le monde. Je pense que les élections congolaises aujourd'hui mobilisent les gens à travers le monde, comme tous les peuples congolais d'ailleurs, de telle sorte que Ekosenga, l'air kaka bafungoli ba bureau de vote, contrôler ba urne nyonso, tokomona ndenge kozala wana, soki moi nungu ezali, il faut pas dénoncer yango dès la première heure. Et puis, ce qui est élection et bandit, ti déroulement nango ekosila, ba kangi ba bureau de vote, dépouillement il faut bandaka place wana. Donc yango tozolo bake, eza très très important, destin un peuple congolais eko se dessiner, eza na maboko na ye et puis akopesa sens na vie na ye, orientation mususu na vie na ye à partir ya lundi prochain. Donc eza lisusu moment ya kotala gauche te kotala droite te eza ligne droite tozokende vers le changement oyo tosi tolela na mboka wana depuis de très longues années sikoyo ekomi pembeni na biso. Temps ya changement pendant longtemps pembeni na biso ndenge nini penza ya vote ndenge mwa pokoso toyoki mpe neti na Kasai Oriental kuna likambo ya babureau ezali na mwa pokoso estce ekozala sikoyo ndenge nini mpo peuple akozala sensibilize mobilize mpona akende kovote soki tolingi toloba na polele na likambo ezaka mpo likambo ya bureau de vote te na likambo ya babulletin toyokaki mpe basalaki yango malamu te mpona bato baza na difficulté ya komona nyonso wana soki tolobi na polele eza kolakisa toyoki mpe ndenge bakebisi biso na organisation mosusu ya babelge awa likambo ya fraude ke Kabila aza deja na réserve ya bamillion oyo ya bavoix oyo bazali koprépare fraude na échelle ya monene. Kasi biso tokobelela fraude avant ekangama te kasi balobaka soki omoni ndoki belela balobi te kezela ndoki aloka yo bongo belela biso komoni ebelela nde sikoyo na ntango amonani nde akobelelama face ya basituation wana ozomona ngo ndenge nini? Bon, omoni nous sommes devant une situation nous avons d'un côté un peuple qui résiste et qui veut à tout prix apporter un changement à sa vie. Et d'un autre côté, nous avons un pouvoir unique et scélérat qui veut envers et contre tout se maintenir. Alors, artifice au pouvoir à utiliser, ils ont tellement ébellé, ils ont rappelé kaka, ils ont conforté réputation en Mboka Nabiso, Mboka Oyo ya corruption. Corruption, magouille, mensonge, eza biloko oyo et dominant penza Congo wana. Yango zomona ke nyonso ezolobama, Dieu merci, ezolobama avant. Ce qui fait que toko continuer à maintenir pression na biso pour peuple ameka ko contrôler élection wana et puis eleka na ndenge ya bien. Omoni batu wana bazalaki très mal intentionné dès le départ. Bango moko talaka ndenge bazo continuer ko créer ka ba structure na ba structure, c'est-à-dire il faut embrouiller les jeux. Heureusement, peuple congolais sait à comprendre que quel que soit au bango bakosala, peuple azana moyen nyonso ya résistance, je crois c'est reconnu par la constitution de notre pays comme la déclaration universelle des droits de l'homme. Ceux qui groupe moko abatu balingi ba s'accaparer na pouvoir va s'imposer, et bien le peuple a le droit de résister et d'utiliser aussi d'autres moyens pour pouvoir apporter les changements. Donc, bango bakoki ko créer ba bureau fictif. Non seulement tozo kamakambo ba bulletin plus de 9 millions si c'est quoi, mais il y a aussi des bureaux fictifs. Na kati ya Kinshasa notamment. Bon, ceux qui na Kinshasa déjà ba bureau fictif ezali. Ceux qui to lobi to kende na intérieur na ba coin oyo penza eza inaccessible. Donc tokokuta kuna eza dégâts. Ce qui fait que avec l'effort oyo peuple congolais a sali ya kotelema, je pense que va tricher. D'ailleurs, il y a une chanson
des combattants du Congo, de Kinshasa notamment, qui disent Ataba tricher, Bakolanda Babo. C'est tout dire. Tout le monde sait que Bako tricher. Lorsque le cardinal Monsengo a dit s'il y a tricherie, il va dénoncer, ou la Senko va dénoncer. Mais la tricherie ne viendra pas du côté du peuple, ne viendra pas du côté de l'opposition. La tricherie viendra du côté du pouvoir organisateur. Or, nous savons tous aujourd'hui, c'est noir sur blanc, M. Ngoï Mulunda, il porte la responsabilité historique de la débâcle de ces élections. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas avoir peur de mots. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Congo s'enflamme à partir de lundi prochain. Peut-être bien avant. On ne peut pas avoir peur de mots. Mais nous demandons tout simplement au peuple congolais de résister. Puisque l'histoire du monde renseigne que tout peuple qui a résisté a fini par trouver sa liberté. Donc la liberté requiert un combat acharné de tous les instants. Pour revenir à la période où il y a campagne, hein, parce que fraude et Alika Kate na bureau à vote, na bulletin de vote, na urne, na tant ba compter yango, mais fraude et locaux bazo préparer yango déjà et zo sala mapé déjà na mikolo soki otali nde yango na baki pourquoi toza na semaine ya suka ya campagne tozala focus mpe na campagne électorale ndenge eleki en particulier sikoyo soki totali babien bafond oyo bautilize mpona campagne. On voit bien qu'il y a des candidats qui... Oui, ils utilisent les biens de l'État. Ils utilisent les biens de l'État. Les biens de l'État. Le personnel de l'État. Oui. Ozomona campagne à style sur totali paralysé ville Mobimba na est parce que président na bango aza koya pona osala campagne na ye musala ezala te bawenzete non oyo ozoloba kaka na nini na bakivu kuna mais na Lubumbashi ça s'est passé aussi ainsi à Zoya. Alors il n'y avait pas de travail, batutu bavandi na bandaku, je ne sais pas comment on va se développer. Comment on va se développer? Et puis comme par miracle bazo bimisape bamo que ils vont faire du Congo un pays émergent. Est-ce que batongo bazo comprendre bamo ou bazo loba wana? D'autant que 10 ans de pouvoir, basali loko mon côté. La misère est palpable. À vue de nez, ndenge balobaka en français. Otali kaka bobi non, awa souffrance ezali. Est-ce qu'il faut toloba combien de fois pour peuple congolais ayoka? Et effectivement, pendant les combats de souffrance, les fonctionnaires impayés, ils dénoncent un détournement au profit de la campagne électorale. Donc, c'est pour appuyer ce que Tontai Koloba, que bateau basé sur un pouvoir, parce que le bâti était pour la combattricerie, les abattus opposition, les bateaux salangoté, pour n'appeler pas les pouvoir organisateur. Oui, pas de détournement, il y a fond pour la profit à campagne électorale, et ali bateau basali na pouvoir, ils avaient un bon côté, mais ali pena bien à l'État. Dans le service même à l'État, utilisé pour abus à pouvoir, pour mobiliser bateau surtout que n'attend ça pour l'État, sur le lobby pour se pointer la place telle pour na koyamba mutu. Oui bien que na ba mboka na biso to ebi ba régime yango ndenge ezalaka soki on se présenter quitter. Bon, justement, place wana tozolo bake ezaba correction. Siko tolingi to corriger nde makambo na Congo wana. Balobaki bon, Congo démocratique entre guillemets, peuple siko akosala ke ezala penza. Démocratie yango ezala effective sur terrain. Président Zoya, ce n'est pas l'affaire du peuple, mutramutoke na musala na ye. Soki to na fête nationale, d'accord. Mais il n'y a pas fête nationale, quelqu'un est en campagne, alors il faut que les gens arrêtent le travail. Ça, c'est anormal, ça n'existe nulle part qu'au Congo. Nulle part qu'au Congo. C'est pourquoi, moi je dis que, si bazo continue à détourner bon, mais le moment viendra. Awa sikoto wana makambo ya mobilisation. Pour sa peuple, il faut à résister.
il faut qu'on résiste contre vents et marées. Tolobaka Mboumeza à côté là. Il suffit d'un petit coup de pouce pour gagner première bataille, puisque la guerre va continuer, puisque la guerre prendra encore d'autres ampleurs leur tokokota pour nous soukola nord, na sud Kivu, na Maniema. Pour nous faire la likambo il y a détournement, il y a fonds, il y a l'État. To silipe komona ezali na Sangomoko et Siliko Panzama député travailliste anglais Moko na comme Eric Joyce oyo asili ko publié des ezali na ba matière première belé en Boka démocratique du Congo ezali ko tekama na ba société fictive na ba île vierge britannique yango alobi bien ezali na profit ya président na bango ya Congo Joseph Kabila na clique na ye o baza ko sa ndengwana alobi ete ezali na ba mbongo ebele oyo esili ko leka na bavoi wana oyo bavoi frauduleuse nde wana soki alobi yango sikoyo na tango ya campagne électorale zana signal moko makasi. Bon, omoni bango bakoki koloba mais biso ba congolais tolobaka déjà ba makambo na bandakala ba croyaka biso te mais lokola bango mutu bazaka na monopole la vérité bon ba rejoindre biso il y a pas de problème, nous applaudissons, nous accueillons très bien démarche na bango et ce qui va permettre que peuple oya ko s'exprimer lundi a placé mutu oya lingi na tête ya pays, Dieu merci. On a to sepela na bango elongo. Mais ceux qui bazo pesa ba information on a pona ko lali sabiso pongi. Il faut to yebisa bango ke ba technique wana c'était d'un autre temps. Peuple assez à la moki, peuple aza capable à renverser même pouvoir à Kabila même demain. Effectivement, peuple assez à la moki. Assez à la moki. De to koloba na cadre wana pour to la sa kolamuka ya peuple susu kaka na kati ya campagne électorale yango. Nenge toko lobela mingi likambo ya financement ya ba campagne likambo ya budget ya ba candidat pour ezaka présidentialité ezali pe na députation oyo ezo sala ete sengeli bato ba candidat baza na makoki ya kosala ba campagne na bango ça demande de l'argent pona kosalisa ba affiche wana kotia yango na place moko oyo eza espace moko publicitaire kosala na cadre nyonso wana. Il faut avoir plus ou moins $200 pour avoir la fiche. Mingi bazoki ma kosala mwa ba banderole batie kombo na ye na numéro na ya liste parce que bazan ba moyen te. Kasi ezali ka moko frappant o ndingo lobi ke peuple asa poni côté na ye. Ba candidat wana oyo baza pour la députation presque bango nyo surtout baza ko s'afficher bango moko. Seul ba candidat oyo bazali pona Etienne Tshisekedi to IDPS bango baza ko s'afficher na kombo ya parti na bango na kombo ya numéro 11 mais ezola kisa bana misusu eza ndenge moko ya ko désavouer mutu oyo soi-disant baza na ye na soutien na majorité na bango. Oui, oyebi on ne peut pas se faire d'illusions. Bato wana basi bayebi ke qu'on s'affiche dans Joseph et ça qu'on s'exposer na vindicte populaire si on peut le dire batutu bayebi ke kombo wana elongi wana qu'on s'affiche nango et ça qu'on se crée problème na société congolaise tout le monde sait bazo futa batu po ba kende ko tonda liboso na ye asala meeting na ye mais de l'autre côté chez Etienne qu'est-ce que nous voyons c'est la spontanéité. Les gens disent non, nous on s'est sacrifié, voilà notre chef. Alors, démocratie, on va faire sa définition de démocratie. Il faut tout ça la démonstration en nengenini. Bako futa batu, bako kanga ba société, ba bibo kende koyamba mokonzi. Bako kende na bango, mais batu wana bayebi. Bulletin nini bako tia na urne lundi. Et puis batu wana peuple ko libérer bango. Puisque makambo tozo sala awa makambo campagne ndenge bandai bandaki eza ko libérer bato ebele
Bah journaliste ebele kuna na Congo ba kozala libéré. Ebele puisque ce n'est pas normal. Plus de 50 chaînes et lo bakaka makambo mutu moko. Ba mususu faut beta bango ba fimbo. Tolobi d'accord bo beta. Mais ba jour comme ya kotanga. Mikolo komi penza kotanga. Le compte à rebours est là. Baïba basala ndenge nyonso balingi. Mais à partir à lundi makambo changer. Ningini okomona théorie, il y a stratégie, il y a encerclement au Vital Kamerhe et Autaki Koloba pour na kosa réaction na likambo ya candidat commun pour la présidentielle. À l'objet atka jamais pour na candidat commun, et atka pour la théorie encerclement où il y a normalement ko expliquer en gonde na katito dans campagne électorale comme tendre vers la fin. À l'objet boye il y a une théorie na yewana ezali pona esalete ye asala na est Joseph Kabila azala na voité Tshisekedi asala pona bakasai mibale Joseph Kabila azala na voité ainsi de suite. Nde sikoyo toko mituna na théorie na yewana oyo ya encerclement Joseph Kabila. Non, je vais vous dire que c'est de l'utopie. Oui, Ezana Batou, un leader provincial ne peut pas se comparer à un leader national. Kamerhe est un leader provincial. Nakatiaba Kivuana, il n'a même pas 70% de voix. Pourquoi lui va? C'est-à-dire, Eza Batou, ce sont des opportunistes. De quel droit lui va dire Yosa la campagne Awa? Tshisekedi représente le Congo. Quand il dit il est le père de la nation, qui a contredit ça? Puisque ça bouillonne de partout. Oyoki ba makambweleki na mbandaka. Batu bauti bipai na bipai. Bazu ba boîte. Bauti ba bikoro banini musika. Wana lelo. Lelo balobi bakie kotala na mutu wana. Mokonzi na bango. Parce qu'akiti lelo na mbandaka. Oyebi, eza na ba phénomène moko elekaka na monde. Ezaka rare. Batu balobelaki Mandela, Barack Obama ekobima. Mais Tshisekedi abeti ba 30 ans de résistance. Fimbo andenge na ndenge. Mais ya lobi, je dois libérer le peuple congolais. Aibisi peuple, vaincre kaka père bokomona makambo eleka na mboko. Yango tozolo. Ba Kamerhe ba Kengo banani, c'était des distracteurs. Baza batu moko, tala kaka Kengo de azo sala meeting na ye. Azoloba misu pai azobanga nini ayebi. Kengo nous a fait des aventures. Pour te rappeler bangote. Kengo il nous a foutu dans la merde. Bamakambo ajustement structurel na ba Fonds monétaire international, ba Banque mondiale. Les Congolais n'ont pas oublié ça. Vital Kamerhe, c'est un leader provincial qui n'a même pas 70% de la population derrière lui. Mais akoyebi sabisoni. Azonga kaka na Kivu kuna. Ye moko amoni. Tshisekedi est passé par là. Atikini na simanaye. Vital est rentré après Tshisekedi. Il est en train d'utiliser aussi les fonds publics. Qui ne sait pas? Bazaba tout mokot. Il voulait juste distraire le peuple. Kwambrouiller ba carte. S'il faut apporter éclaircissement na Likambo la théorie encerclement, et ça ils ont un réalisme politique té na katiwana. En plus, ça que Azali yé Vital Kamerhe kolo théorie na yowana Azali ko se surestimé, pe Azali ko sous-estimé la réalité politique. Pour ekoki jamais que ça la maïté yé à ça la na est pour Joseph Kabila doit voir mon côté. C'est impossible. Bah Valentin Moubaki bazawan. Valentin Moubaki azali. C'est que ça bakasa imbalé pour Kabila doit voir mon côté. Mais ebongo batunaye oyo bazali ba administrateur na yo ya tiwana quoi ba gouverneur ba famille na bango. Ça n'existe pas. C'est impossible pour le baké pour voir mon côté. Non, et là que ça plutôt ezako ya ko renforcer argument babane ko pesa que bango bazali wana po baluka ba panza miette ba voix oyo et kokaki ko renforcer opposition ce qui batala qui n'a intérêt opposition pour na ko s'allier derrière candidat moko pas dans le sens il y a candidat unique
mais dans le sens il y a que ça de sorte que ba force est à la unie. Mais bango balandi zela na bango hein, parce que tobo santé derrière Papetian Tshisekedi ezali na ba parti politique mingi oyo endimi ndenge wana ezali kaka bango bato ya soki Fatima hein, na bakengo nde batikali koyokana te po bazala nsima ya moko na kati na bango mpona kolakisa ete moto oyo esengeleki bazala nsima na ye ezalaki nde oyo azwi bato nsima na ye donc eza Papetian Tshisekedi. Effectivement, ndenge lobi likambo wana bandeki kwa ko distraire bato na likambo kosa neti bazosala ba négociation sans kotala likambo ya intérêt suprême oyo ezali ya peuple ye moko Vital Kamerhe étant opposant ya circonstance po soki ndenge balobaka na bakino abebanaki na ye na Kabila te ntango azalaki na parlement to mituna soki lelo alingi asala campagne na kombo ya nani. Omoni bato wana ba farceur ba Vital wana tokolanda bango te na bakengo bani seul des aventuriers moto abandi opposition kaka lelo akoya ko dicter peuple eloko nini. Peuple congolais c'est qui est qui a fait quoi dans ces pays là, qui est en train de faire quoi en ce moment, qui veut quoi, qui veut nous amener où. Ba question nyonso na peuple asi se poser ki yango atali bato alobi no oyo tokokende kozwaka mbongo na biso ayibaka chaque jour to récupérer kata ndambu po to meka kolia to zo makasi mais akokende kotia bulletin ya Etienne Tshisekedi wana ebani kengo abandi opposition quand il faut to se poser ka pe ba question wana azaki na parlement wana l'air bazo changer en catastrophe ba constitution il ne s'est pas opposé, il ne savait pas où ça allait nous mener. Mais bayeba kite que Tshisekedi akobika akozonga mboka et puis akotelemisa peuple na modèle oyo ndenge peuple atelemi yango moni basalaki ba calcul tout babino bameka kosanga na place moko po ba court-circuiter to il faut tozala en mémoire makambo elekaki temps ya nini ya ba troisième voie temps période ya Mobutu. C'était le genre boya to sangana to sala boya na boya et puis ba court-circuiter, mais cette fois-ci ils ont échoué. Ils ont vraiment échoué puisque le peuple, ce n'est même pas le problème de Tshisekedi. Le peuple était contre toutes ces histoires. Le Tshisekedi azolo ba kiakokuta na ba Kamerhe na ba Kengo. Mais le peuple chantait d'autres chansons. Mais bato na bazonga na Burundi, bato na basala boya na boya. Et puis Kengo ne pouvait même logiquement, il ne pouvait même pas aller déposer son dossier. Puisqu'il est bien dit pour être candidat président de la République, il faut être né de père et de mère. Mais son histoire est claire. Mais pourquoi on a laissé passer? Donc, c'est quelqu'un qui est déjà hors jeu. Tant que le président n'a pas d'origine et douteuse. Oyebi, yango na utai koloba awake, étape importante, étape moko majeure auto réalisée lundi. Et après, on va s'attaquer à la bataille de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema. Oyebi, ba Congolais ti lelo il faut ba yeba. Bataille mususu ezozela biso. Il faut tokata nanu mutu anyoka ndenge bato mususu bazoloba. Mutu anyoka donc eza kanambe, il faut atambola nanu. Soki atamboli ndo to s'attaquer na Est. Na Est boko mona batu nini basi ba bomba mikuna. Ba bizima kara bazawana, ba bugera bazawana na Est. Bino batu bandeko na biso boza na Bruxelles, nazo yebisa bino. Bo se méfier na Michel Rudatengwa, c'est un sujet rwandais. C'est un sujet rwandais. Alingi a créé lisusu ba structure boko po bazala na ba Congolais pour na justifier présence na bango sur le territoire congolais. Toyebi ba makambo nyonso wana. Bosala keba. Bataille o etikali sikoyo eza bataille ya Est puisque présidence Tshisekedi a azui yango déjà. Le col azo continuer ko fédérer ba effort na biso toko s'attaquer na Kivu. Mètre carré par mètre carré. Ceux qui te montrent kaka touti, il faut 4 frontières. Ceux qui a 4 frontières te toko s'occuper na ye. Puisque ba bomi mingi tozota la kaka. Donc on n'acceptera pas que ba makambwana ait continué. Il faut toye bakaka que la grande bataille, c'est la bataille de l'Est. Oyo nano comprenant makambwana te aye bango ke toko placer Tshisekedi mais ce n'est pas la fin. Solo likambo oyo otikoloba ezali likambo oyo eza réalité na Est République démocratique du Congo ba milice tutsi nde baya ba occuper côté wana ba sali guerre ba ko violer ba ko favoriser
pillage ya matière première en mboka démocratique du Congo na profit mingi ya Rwanda, Uganda pe azaki na kati ya complot, na Burundi pe na moment moko. Effectivement, tomoni Kunda Batware akima akenda pe na Rwanda, ye pe azalaki pe chef ya milice Tutsi po ye moko pe alobaki asidentifiaki ndenge wana. Oui, omoni ba makambo wana tozoloba ke tokende na élection, mais de temps en temps il faut to rappeler quand même par une phrase eloko nini oyo peuple akoki kobosana jamais. Kunda Batware abimisa ba carte na yeki aza rwandais. D'accord, tokolanda ye puisqu'il a commis des choses chez nous. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est à la haie. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Le problème qui s'est passé en Centrafrique. Donc, Kunda Batware na Kabila ndenga kokima bayeba ke makambo basali na Congo. Ils vont répondre. Na bato bazolanda bango na sima. C'est la justice, hein. On parle de l'état de droit. Écoutez, eza na exigence nango et peuple congolais ko sala en sorte que nyonso ezala penza respecté. Oui, violence na période près na kati ya campagne campagne électorale tokoyoka mingi elobamaka soki bato bakosala campagne mobulu esalami esalami na ba policier baza na ba tenue contre ba manifestants ya opposition, tout ce qui est salami entre ba militant ya ba Paul ya Rokesena ou opposition na ya pouvoir ou en place. Kasi to yokaki weekend yokaki lekyo na Kindu ba kendeki kosa mobulu na hotel oyo papa Etienne Tshisekedi azaki na délégation na ye ya campagne. Toyoki te kuna soki autorité na mboka démocratique du Congo bazali ponga na bazala te effectivement. Toyoki pete moko aloba non, il faut assurer protection na ye, mais toyokaki UDPS aloba ki Joseph Kabila koleka na Kasai oriental kimia ekozala garantir séjour na ye kozala malamu pe a dénoncer ki batu oyo si va se préparer groupe moko ya ba jeune garçon na ba bilamba ya UDPS balingaki ba perturber séjour ya Joseph Kabila kuna oyo yalobaki ete likambo wana ba militant na ye ba pousse na pembeni nango te et tomoni preuve ya maturité ya eza pona kozala régional te eza kaka ya bakasayen te mais ezali plutôt preuve ya maturité ya peuple congolais oyo a se positionner derrière Papa Etienne Tshisekedi po ayebi bazobosana ke expérience oyo ezalaki déjà pona ntango ya période ya transition peuple pe abandaki ko se positionner derrière moto oyo ye abandaki komona po se positionner espoir ezalaki pe symboliser na personne ya Papa Etienne Tshisekedi mingi ndenge bandaki komona na po moto asalaki ba peine mingi neti ya ba ville morte na ba makambo mosusu ebandaki kozala suivi koleka ye azalaki te na période wana. Sikoyo face ya situation wana oyo bato yebi ete eza nango na impact te mpona biso bakende kosala ba grimace na bango kuna ezalaki lokola bakoberse kutu se reposer na ye na kati ya résidence azalaki hotel wana séjour eleka nango bien, mais quand même buzoba face à buzoba ndenge wana tokoki koyoka eloko nini epa nango. Bon, oyebi eza mawa mingi komona bato bakanisi ke lelo nde bakoki kointimide Etienne Tshisekedi. Mutu wana aleka na ba étape moko beaucoup plus compliqué ke ba mwa grimace ndenge outi koloba wana. Donc ba autorité bazaka na mboka wana te puisque bango mutu bazotinda bato ke bosala bokende o déranger. Mais bosani eloko moko auta kobeta bango fimbo à distance alobi nga mutu naza chef de l'état kuna Congo mobimbe ninganaki et que ti na conseil de sécurité babengi yango violence, il incite le peuple à la violence alors que depuis le début de la campagne tozo vivre penza violence à ciel ouvert, mais mutu moko azo dénoncer yango, mais bayeba que c'est le peuple qui va gagner. Ba distraction wana tokota yango lisute batika basala o bakosala, on ne peut pas
On ne peut pas installer l'état de droit avec des dictateurs, avec des apprentis démocrates, non. Tika ba perroquet basala makambo bazo sala, et le plus important pour nous, c'est mobiliser le peuple, ko yebisa bango ba résister, ba contrôler ba élection wana pour changement esalema na mboka. Oui, ba résister, ba contrôler ba élection, to koni ko poussa na ngomba na ya suka to pita na 6 minutes. Est-ce que tokoki ko soki ko s'inspirer tant que ko zala pe makasi mingi to qu'on se référait peut-être à un exemple, il y a Égypte, hein, où Telemaki, voilà, révolution et Salemi, peuple a monaza contenté na bato bazu pouvoir sikoyo armée ou bazalaki na bango na président azaki liboso ba telemi ba isaki et peuple a telemi a landisi mikolo ba beti ba bomi a telemi gouvernement yango et démissionné nango lisusu. Est-ce que yango ezali te likambo yo po basusu bakomwa lokola bakotinda bato na violence eloko nini oyo bango bakobenga violence ndenge kokoloba ntango nyonso te oyo bakosala sur peuple ezali plus que violence soki peuple atemi mpo arevendique badroit na ye eke aye nde kosala violence sur ye eza confusion bazosala. Peuple azo revendiquer rien que sa liberté wana ifo baye bango liberté bakopesa biso yango boye te, il faut to arracher yango na ko arracher liberté bango bazobeta matraque te le baobeta matraque il faut topesa kaka topesa mokongo mpo babeta topesa lisusu non babeti biso mpe il faut tobeta mais eloko ekoleka na Congo bolanda très bien décor oyo eza planté na kati ya Congo ekozala beaucoup plus spectaculaire. C'est-à-dire le pouvoir peut tomber le même jour. Ce qui va meki kaka. O bazolo ba violence, c'est-à-dire bako bimisa bango kaka na ba bureau, ba yisi bango ba ya lisuke. Wana ndeko za la penza violence. Bako beta masasi ba ole. Yo zo beta ngai. Bongo ngana ozongi sate. Moi je suis là, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le droit de faire du mal aux autres et les autres ont le devoir d'accepter la souffrance. Non, nous disons non. D'ailleurs, un peuple qui a tant souffert comme le peuple congolais doit se réveiller et dire non à la souffrance. Et à la violence, il faut répondre par la violence. Pas seulement en termes de jeter une pierre, mais même une violence verbale. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une violence verbale à partir de l'Afrique du Sud. Tout le monde était en débandade à Kinshasa pour montrer qu'il n'y a rien. D'ailleurs, vous l'avez souligné. Qu'il n'y a pas de pouvoir au Congo. S'il y avait un pouvoir au Congo, il n'allait pas trembler. Donc c'est des gens qui ils sont là, ils attendent juste un petit coup de pouce, comme ça ils vont tomber. Et comme ils vont tricher, le peuple a déjà chanté. Bon, à table tricher, c'est-à-dire on va vous chasser du pouvoir. Et le lundi, quelque chose va se passer au Congo. Oui, lundi, quelque chose va se passer au Congo, parce que lundi est le 28 novembre 2011 ezali date oyo rendez-vous epesami monene na peuple congolais en mboka République démocratique du Congo na ba urne na ye pona azwa occasion ya kosaisir na maboko na ye mibale ya créer alternance politique na mboka République démocratique du Congo pour pouvoir oyo esali 10 ans symbolisé na Joseph Nabango Kabila oyo akokoka te ko réaliser ba promesse na ye ata na moke mais aza koya ko rappeler bato promesse ezaki frappant na Mbujimai azo rappeler promesse pe azo bakisa promesse sur na likolo ya promesse ya pesaki réalisation. Et bongo ebe eloko elekaki wana lelo azo pesa ba promesse na yo na ba promesse na ye un groupe ya bato ba se détacher bazaki na bango bazaki na bango mbongo mais ba se détacher ba binte ezongisa ye na Rwanda tolembi ba promesse tolembi ba promesse ba yembeli yango. Effectivement tokoloba pona ko éclaircir soki akendeki kopesa ba millions basanzo eleki pona redémarrage ya miba ezali yende mutaza responsable pona miba ndenge kangamaki totalement ezali stratégie oyo ba tyran ba dictateur basalaka à faire souffrir yo makasi tina moment oyo koza sans espoir et ye abimi lokola sauveur na yo
mpo aluka apesa yo bilia ntango wana obosani nzala okomisi yo beteli maboko. Totikali na 1 minute ndeko na biso Alexis Kalunga, notre écrivain peuple congolais asi à comprendre ba jeu nyonso wana yango alobi na mokonzi na ye Etienne Tshisekedi asi alobaki so bapesi yo mbongo lia mais lero kokende na urne voter utile et lingi koloba voter pour le changement. Nous devons donner une autre orientation à notre société. La jungle a trop duré, la récréation a trop duré. Maintenant, il faut aller vers de l'avant. Il y a la grande bataille de l'Est qui est devant nous. Commençons d'abord par prendre la présidence et puis avec un nombre important de députés du changement. Comme ça permettra au président Tshisekedi de faire voter les lois qu'il faut pour corriger toutes les bêtises qui se sont passées dans notre pays. Rendez-vous le 28, peuple congolais. Dépasser la peur, mais regarder devant. Le destin entre nos mains. Merci beaucoup Alexis Kalunga. Qui peut avoir des côté à machine Hervé avoir son akiso. Totondi bino botondi ba radio Kisanga pourquoi ya lelo ezaki ya mardi 22 novembre 2011 to kokoba mokoloma jeudi pour to clôturer période ya campagne électorale. Ciao ciao sika bozali. Pourquoi et l'amour. Lower.